Ya liboso nanu na pesi merci mingi epai na Nzambe et en plus na likanisi o mama Sylvie azwaki mpona kosunga biso ngai ndenge nazali aveugle nazomona te mais tala vraiment na lisungi o mosala mama asali awa ezali oyo esungi biso mingi oyo aza na likanisi bien eloko kosalisa apesa ye ya kosaka te ekokoma te epai na biso tabino momona bref nisala ndenge esalama. Je remercie l'organisation de Maman Sylvie, l'équipe de Mobimba. Le problème est sérieux dans le centre de Nabiso. C'est belé. Na mero asali biso place azali. En tout cas, le président, le chef, est belé à handicapé. On va occuper biso, mais va occuper biso te. Le quoi est azana bolingo pour na biso handicapé à Mushi, à centre de Lingwal. Abongisile biso douche, abongisile biso bada les alaki polele akubukana banye bimali banda mena minito tovani kimia Sylvie akaya Sylvie nana tonya wana posa bolingo Bamerike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars CP Jupiter Ousmane bamba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy ba keto na site ya sika to na site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele nganja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Vraiment, votre humble serviteur, Rodrigue Bouzito BZ, comme vous avez une émission où on a Sylvie Mon TV officielle. Alors, je dois savoir évolution et misala, n'engue et pesamela kibino oyo mama Sylvie Mon appelle ça kimbela et pas maintenant sur malam basunga centre handicapé aux arna mushi. C'est pour cela après avoir ça misanya sowana batomta mama bazaki basonga mama Sylvie Mon contenu à image wala saki bango na même chaîne oyo bola l'émission oyo. Le docteur sur le terrain, ensemble, ingénieur Ben Kwalama, représentant légal ambassadeur Jean-Pu, sur le territoire, ça donne une évolution et ministère au Salamaki. Pour faire ça, on a bien pour la contribution aux handicapés et qui n'a pas battu. Pour son ramasse Sylvie Mon, pour te assurer les handicapés qui tient ça, aller à moi, il botanité, à cela Moussala. C'est pas pour rien d'être qui dit si le terrain, biso moko awa, ensemble, on a médié na biso, toi, ça donne une ministère awa, ils ont évolué, ils ont évolué. Bon, on va toi, ça qui tellement, on va soigner ma Sylvie Mon, ça ministère awa, je pense pour moi, bah, image. Il y a quelque part, toujours image à tout le non, toujours bah, image à centre. Je pense au moins, on a liboso, on a comme Sukoyo. Le même image au monde, toujours image à centre, on sauté, autre là, du centre, on pour aller bon, non, c'est pas ça. Chez nous, vérité, ça a toujours servi de bosso et awandé, et pas Sylvie Mon TV. Alors, tu as Sabino, Ndenge Makambu, et marché, awandé, vous sommes message et marché. Il y a te 5 sous ne bâton de mawa. Mais ça, tu as ça là, et avancé, image et moi en awa, mais est mais ça est silité. Malgré ingénieur pas dans biso awa bo ingénieur ba difficulté oyo a raconter na musala oyo banda ko sala awa dans les autres problèmes ba douche oyo no soit handicapé en centre ba sokola que autres problèmes ingénieur bongisa kiango mais ça vraiment facilité et on to sengi donc tout nyonso o achaki moi quelque chose n'est pas ma Sylvie Mon TV bo décourager té bo penser ma BPT mais ça yango esama bozo ba image na bino ndenge nini mais ça esalamaki bo sompa ma Sylvie Mon TV pour te musa oyo esila azaye mon côté Azaye mon côté, baby qui azana bat oyo asunga sikanyoso. Mais moyen azanango, c'est insuffisant. Celui qui sungiende à quoi avancer plus. Comme ça même on jamounel ressent tous les handicapés qui tient ça. Papa Dieu donné qui simbi là. Yom te son rama Sylvie Mon TV. Yom le tika kaete, bibi le tika kaete, bosunga emisa yango salama. To baki na Sylvie Mon TV musale ko sa moment ba image ndenge ça. Alors to avancer awa nan de ko belon ko lama, bozo ba image ndenge ni makambu esalami.
Je pense que tout le monde image les gens ont tu balancer des messages et avancer na etikali et puis dans awa tu ba interview ba tu vivre ka awa ka centre ndenge ma message qui n'est pas avancer tu interview mutu moko ndenge pas monsieur vivre awa ka centre. Bonjour papa. Bonjour papa. To est dans le centre na bino awa ndenge message tu pesa kimbela na ba tu poto ndenge ma message en difficulté awa to moni que message ça moko avancer na éviter sur moni yoki koloba na ba sur ça contribution na bango pour message na bino awa. Na pesi nanu merci mingi na mama Sylvie Mode na likanisi oyo azwaki parce que tozalaki awa moyo koma koto ezalaki te grâce à nzambe asungi apesi makanisi wana nde asali dalo tu moni bomosala ndenge esalama avance makasi kote na biso ezalaki toilette moko babakisi mibale etikali kaka kote ya basi kuna po basilisa yango nazoloba ke nzambe abakisile ebele na bato bazokosunga ye bakanisa te kazokosa ye akosaka te parce que azali moko avivaka na biso awa lelo nzambe asali grâce ake na kuna nde susi wana oyo aza na likanisi bien eloko kosalisa apesa ye ye akosaka te ekokóma te epa na biso awa ta bino mobomona bepreve misala ndenge esalama oyo tubana na biso moko aza koyede mpe biso mais azokanisa mpe bango na mwa moke. Alors, on a un bus qui est à vous avez le ministère qui a vivre avec handicap pour maman Irène à soutenir, à travailler comme ministre. Ni peut apporter déjà. Jusqu'à présent, tout le monde est de l'autre côté. Et l'autre côté, même tout Jibakaya, Deyawa, Talaka, Kakufuma, Nyokoli Biso, que tout le monde a bien maman Irène a bien Talabisote, l'autre côté, na la bandi. C'est l'autre côté. Alors, nous avons fait un proto caméraman à Gino Bellon, nous avons fait un proto au bas de maman Sylvie pour être assuré nos handicapés à niveau avec Kinshasa. Na ko yebisa bango babandeko na biso bango moko bazalaka awa ti bakekuna bayebi pasi nini ezao bango bayebi ende bazoko mama Sylvie aza kuna azobunda mpo na biso azokosa bango te azoyebisa bango mpenza réalité ya makambo pasi ezali awa même vélo bota na vélo ndenge eza mama nde moto atindela ye nga $20 mpo na tsomba pine mena na tie te mpo bajante eza kokufa baninga mosusu bazotambola na makolo regarde azotambola na se akota kuna ndenge nini grâce à mama nde azotia pavement la po yale toleka na potopoto azokosa te basalisa ye akosalisa mpe biso ye akoliango te na bosonaki mwa moke na ndeko na biso oyo mami ngemi aza kolela butu moi ndenge baza kofinga bana neke ya bota bandikape baza bato wala baba kamaradi na biso bandeko na biso nzambe nda yebi ndenge ni atie bango wana pe ayebi ndenge ni na kolesa bango akosalisa mami ngemi. Merci beaucoup. Okay, merci. Alors bandeko to continue interview na biso bato va à kata centre ndenge makameza pas expliquer bien place oyo j'ai besoin dans une image nango dans les actes ko buka na nyonso sika oyo basalita katana ko mwa libanda initiative mama Sylvie na bato basongaki basalidali bo mwa ne ba image ezali basalidali ya propre babongisi toilette papa ko kabelongo 2 fois et oui très content maman no babongisi te vraiment ezali misala ko sali belé so ezali bien zo image awa bo mwa ne makambo ezali alors toko toujours interview na biso na bato awa kata na centre ya Mushi là deux lingwala kata centre biso papa bonjour. Bonjour. Tout le monde peut vous arrêter à centre. Je pense bien, maman Sylvie a mon aki moi problème comme il y a awa a soin qui bino pe message ben il avancer selon yo ko lo banini nanina lomba nanina naninga gomona na TV pa matin pona na za musicien na sala makamlanga musique na gomona na kolega na télévision na mona fo fallait na bima na ndenga pocho musique mais
na musalo basale biso na centre ya dal ya douche na mero asale biso place azali en tout cas ba président ba chef ba ebele aba handicapé on va ko occuper biso mais ba kipa biso te le quoi ya zana bolingo pona biso ba handicapé ya mushi na centre ya Lingwala abongisile biso douche abongisile biso badala ezali polele ya kubukana banye bimali banda mena minito tovani kimia toyo kata solote tokomi sala toilette normal na kata douche propre to sengi merci mingi akeli boso so atepe candidature to voter abimi pene babima mus susi nanga ezawana nanza nanga pe musicien na sala makamnanga ana centre ba répétition na sala ba concert na beta mais mbonga production mais ezanganga en tout cas. Alors bino boza awakati ya centre oyo ba tumsusu pe soutenir maman Sylvie pour ça mais ça oni pe ko yebisa bango ba to soutenir maman Sylvie. Bon ba to o bazotia pe maboko kuna place azali ba forcer ba lembating po yepe akom akeli boso po biso pe ane zo so ate candidature to voter abima pe akoma muta munene. Bongo to continue toujours ba intervenir biso awakati ya centre Mushi Sabona Lingwala. Tu peux si bon mbote vraiment d'abord na maman Abisso, maman Sylvie Montivi. Mbote mina papa dit donner qui simbila, monsieur l'abbé, merci mbote place aux ali. Ah, tu as un président, tu as un président centre, centre place aux awa, tu as un président. Bonjour président. Bonjour papa. De là maman Sylvie tu es sur kota là, n'engi misezo tambola awa. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses ba image n'engi ba salité za kawa, difficulté za mingi, kota ko sokola, na kota ko ça besoin. Minute msale évoluer n'engi. Bon, ça va, msale tambola normal. Ndenge ndeko ambassadeur na équipe na inde ba osali ça va, tout se peli. Na initiative ndeko na biso Sylvie asali si biso ba ndenge ne ba handicapé, tout se peli makasi. En tout cas vraiment njamba son organisation wana ekende liboso ba raisonner pe biso ba ndinga na bango otozali à centre. Malgré pas ces dans mboka mais quand même ba songi biso quand même. En tout cas vraiment comme ba handicapé nyo sur centre. Tout tombe la maman Sylvie na équipe nae. Merci beaucoup. Ndeko ambassadeur peut tozana yawa ya do continuer ko ba toujours misala. En tout cas vraiment merci. Alors misala bandaki yawa et comme d'un niveau ni tikali déjà ici. Bon, on a tiré ndeko ambassadeur ya kolakisa po tikali kota ba mama na côté na biso moko faut kiff mo sur kota wana et puis couleur moi image moi couleur et puis courant pe kota bon singezate balo no so ezate mais musala tetambo malamu to tikali kota ba mama ndé na musala ma bienté. Alors et ba musupe bazaki wana pe basunga ma Sylvie pour réaliser muso ba c'est bino ba dom so ko ça ngoni ba to ba sunga Sylvie. Bon to senga bango ba soutenir ma Sylvie makasi pour y personne biso pour le boko mo sikola longité c'est que yo to ko bra yangwa une organisation na bango ba sunga ma Sylvie pour atteindre la biso pe mo loko pour sunga pe biso même na kolia même na habillement même na ndenge no so ko sali ko ya to se pela makasi ba sikanga ma Sylvie. Alors, tous les gens qui centre handicapé na Mushi, précisément la Lingwala, mais c'est ça qui a déjà, quand tu as dal, et ça qui est réalisé, quand tu as toilette, c'est réalisé, quand tu as papa nabana, c'est quand tu as maman. Donc, tu sengi, peut tu sengi sous tout, quand tu as sengi, tu vas soutenir maman Sylvie, bon, quand tu as soutenir maman Sylvie. Mais ça, c'est ça. Bah, imaginons besoin déjà, mais c'est ça très bien. Aller à moi, moutou, moi, t'es, azal, ce handicapé, bazala, dans condition malade, moi, moutou, nyonso azali. Alors, papa, à part la difficulté au besoin nango, n'est vivre en rata centre nabino. Bon, je dois vivre à Banda depuis 1982. 82, tu fais awa, tu vivre dans l'esprit autonome, ça veut dire au bimi landenge, yo que Lucas, que Kabelio peus, ça veut dire que Makambo le gouvernement la kaki biso non a réalisé en côté. Mais batamite moment là mon père m'a basunga biso pe na moi ko lia moi bilo ndengwana. Ça veut dire que maman Sylvie place azali na équipe ne mobimba. Baïbaki, je peux te témoigner de à côté de Zali Kuna. Donc, moi, le monani, bah, je n'ai pas. Alors, si le monani bosse champion de reconnaissance handicapé à Centrawa, depuis 1982,
et résister, ils ont déjà créé centre oyo. Mais conditions de vie, ils sont difficiles, conditions de besoin belé, ils sont difficiles. Si vous avez un projet pour réhabiliter centre oyo, quand on m'a Sylvie contacté, vous soyez là, vous soyez handicapé dans biso. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Pour ça, don, orphelinat, je peux dire, orphelinat, ça va don partout. Les handicapés ont des difficultés. Ils vivent, ils collier, ils colata, ils banda, ils peuvent vendre, difficultés zali. Vous avez un potokuna, vous avez ça réhabilitation à centre Mouchi Oyo, dans Lingwala. Soyez ma Sylvie, vous soyez un projet. Bon, sont dans le centre de centre c'est belé, mais il va y avoir des difficultés et belé. Alors, c'est pour cela, c'est pas pour rien. Maman, s'il va y avoir initiative, tout ça, des missions Oyo, dans le niveau, il y a chaîne Abisso, Sylvie Monnet TV. Papa, tout le monde sur une émission Abisso, ni nous Yurba, nous sommes à Porto, tout ça qui était ça, pour le centre Oyo. Bon, je remercie l'organisation de Maman Sylvie, l'équipe de Mobimba. Le problème est sérieux dans le centre de c'est belé vraiment. Banda ko mono to fandi banda ko mo c'est ici umeli donc tolo mono za la fantaisie pamba bambula soki mbule zoya soki mai tondia moi ko to fanda bo exalté ça veut dire que la difficulté zali belé surtout ndako ya kolala sika ya kolala ça peut difficulté makasi batol laisser baby beblo ndenge laisser baby partout mais moto sunga biso na nto zuyete moto tiki no songa boko nzambe na bato mtema malamu o bazana mawa bazana poto o boko pesa initiative ba Maman Sylvie qui a sunga biso handicapé ça va to sepeli to tchepe mtema ki Maman Sylvie o lemba biso te à côté toujours sunga biso Maman Sylvie a kolemba bango te azam to kola bango ayebi souci. Il n'y a pas de handicapé pour les handicapés. Alors que la personalité, ce n'est pas pour rien, tout ça, l'émission. Ah ouais, mais ça, c'est une année. Dès le début, il y a plus perdu de Silaki, il y a des douches de Silaki, mais pour moi, pour ma couleur, pour ma mouinda. Couleur zate, couleur, personne j'ai dans une image, bon, mon ango, couleur vraiment exaté, mouda pesate, tu bites sur le côté na boutou. Mouda sur le bétiawa, il faut que les handicapés autant de alors, to continuer mais monsieur handicapé toujours na chaîne abino Sylvie TV to besi merci na mutunyo so oyo ko émission oyo merci mutunyo so oyo ko contribuer ce calendrier émission oyo merci pe mutunyo so oyo a reporter problème au cœur ceux qui a soigné handicapé na biso à travers Maman Sylvie TV bo bengaye bo so bilo ta poto kuna e kozamana mingi alors to toujours interview na biso a to na kati ya douche oyo bongo ba réhabiliter ki ngwa bongisa ki ngwa ezaki salité vraiment to ta ba imaginer comme propre. Toi, tu es ingénieur exécutif Moussala Oyo, bonjour ingénieur. Bonjour. Toi qui as un Missala ou Bosalaki, Missala évolution aux Aïndelini. Missala évolution et qui n'est malamu. Tu as commis presque la souka, malgré la contrainte d'amitié en raté. Et puis Missala Oyo Salama place Oyo Batu Bazali, Baza Kovanda, Bazo Salela. Ah, problème est que, hormis que Batolet va y salité ma casse. Tozali kaka na esika moko na bilili musobo omona na ba photo ezaki na cuve moko donc ya kovandela kaka pendant que à na centre ba handicapé baza na deux groupes ba handicapé mususu ya ba chaise roulante mususu ya ba beki oya ba beki bazali na mwa kokoso pona komata na cuve yango nde tozali likanisi ya kosala mibale ekoma mibale ole que moko etka ya cuve kaka tosali côté obokomona tosali mususu donc toilette turque genre ba OAC pour aider les handicapés il y a chaise roulante bako sala ba besoin na bango na kimia bongo to changer pe cuve côté à il y a cuve oezaki na état moko mabe pour songa était bandeko na biso ba handicapé na kati ya centre A bako sala ba besoin na bango à l'aise. La difficulté nous rencontrer na musala bandeko sala A ba difficulté auto rencontrer na musala A eza ebele pona nini ndenge na lobi kaka eza esika o bato bazosala donc oza mwa pressé par rapport à temps okosala koluka kobimisa mayele mingi te okokanga temps ebele po eza esika bato bazosalela oza buté ermo face na ba difficulté du genre il faut bosala mbangu bolongwa po bato il faut basalela talaka bandeko na biso ba toilette muso ezali te kaka yango awa côté wana pe esali biso mwa kokoso et puis mukie na makasi ya ndenge musala yosalama awa mukie tozo poussana à part ba difficulté na niveau wana et loko et chebiso moi difficulté pesa que na minute toza obligé na no musala seli na no nyo sauter mais toza obligé ya ko fongola ba banda osala en entendant ndenge moni ba finition eza na no salami na noté
ne to crépir bon il faut to recouvrir en haut na moi mastic moi couleur pe ba porte pe zala ya kokabola ba toilette na douche et sika tout ça ezana kati ya douche to ba kokabola yango. Alors côté toilette abasi on peut aussi la même chose. Côté toilette abasi soki to silisi awa nyonso ndi ko entamé côté toilette abasi mais pour on loba pe côté toilette abasi kuna koko soza makasi par rapport à côté ba papa awa côté ba papa to kaboli kaka ezali kaka moi ko kabola na ko réhabiliter ko changer côté abasi to bandi musala mingi libanda so to bimi libanda to mona po et pas basi ezalaki que ndenge ba toilette na ba on kati eza ko tonda soki ba sokoli mai ezovanda na kati ba o mokima ko sokola na kati po ba sokola libanda mai wana nyonso ebimaka esala bosoto liboso wana ya onde to sali effort to l'équipe to sali moi canal moko boye pour ba mai nyonso ba douche wana ebimaka to orientango vers libanda. Alors nini ko nyonso oyo ba soutenir Mama Sylvie Monde oyo atinaki message salama ba baza protocole ba soutenir ki nini ko se batu wana na message oyo salama a. En tout cas longoni apona bango baye bako ko bana ko soutenir bamoni lisongi na bango eke pambate ezo porter ba fruit nzamba sunga eke makoki ya liso ebele poto silisa soko moni awa ba finition mike au sala ezazana ba porte ezate so talipe na entrée principale au mona que porte entrée principale ezana etamo bien te tokoka ko sala eke bazala na ba condition bien nzamba sunga bango en tout cas ba c'est ebele. Bonjour papa. Bonjour. Toi awa na centre na bino kota bino ndenge misala salama ki awa Mama Sylvie Monde atindaki bato sa misala et avancer ndenge nini. Vraiment, il y a les bossons, nous n'appelons merci mingi pas in Nzambe et en plus dans les canisses oh Mama Sylvie à ce qui prend que sunga biso. Ngai n'engue nazali aveugle, nazumo nati. Mais t'as vraiment na lisungi oh musala Mama sali awa ezali oyo esungi biso mingi parce que tout monde que no bande ko mingi bazala qui na difficulté le quoi ba handicapé bazali ya deux conditions. Na ndenge nini ezali na ba oyo boye batambola kana na ba chaise roulant. Au moins une toilette ninge zalaki que non ko sala toilette na kiv bango pene zalaki pasi pona bango mais na système oyo boye que non na musala o mama asalisi awa boye vraiment e kaboli pena na ndenge nini que non handicapé o batambola na babeki ya likolo bako zala na possibilité ya ko sala toilette na kiv et puis boye assis na ba chaise roulant bako vanda bien pona ko se soulager en tout cas vraiment ezali vraiment malamu mingi pona biso vraiment. Bato pe soki Mama Sylvie Monde okiko ebisa bango nini ba pesa ki mbongo pe Mama Sylvie Monde asa misala oyo vraiment Nzambe amona bango parce que bango likanisi o ba dia ko sunga biso nde yango siko ba transmettre pas Mama Sylvie donc Nzambe amona bango azongisa ya mingi kati na bango po ke no oyo bako sala lisusu ko sunga pe bo bazana passe to ko zanga donc ezali su ya mingi po ke no vraiment ezali malamu mingi nde yango oyo bokeno misala oyo Nzambe alingaka nde yango oyo bokeno bango bakanisi biso bato ya pasi ezala bango Mama Sylvie en tout cas Nzambe amona bango a tombola bango ya mingi pe apesa bango bozu ya mingi po vraiment na mikoleko ya pe basunga lisu libota Nzambe. Merci beaucoup. Merci vraiment. Bonjour maman. Bonjour. Toi awa kota ndenge Mama Sylvie bongse bino na association nene so toi sunga ki awa niveau ya centre na bino nini oyo bomoni évolue déjà na misala oyo atinaki basala. Neti misala ya toilette wana nde tozala tosumbaka na bapo tozalaka na toilette te tosumbaka na po tozwi tobwaki banda Mama Sylvie atindi mutu awa asalela biso wese siko tokomi kosumba na wese tokomi kosumba bien na wese ya bana na bapapa tokomi kosumba bien abongisi biso mpe na dar yango oyo bazo kule yango tokomi bien makasi. Alors toi kuna kotoba basabiki kuna bazapena difficulté makasi panza bino kuna etikali kaka kote wana mopanzi wana nde ifo babongisa yango même kote mosusu wana babongisi etikali kaka dushe ya kote ya kati wana kota basi kote ya basi ba boko bani pa Mama Sylvie oyo etikali kuna to baka boye abongisa ngo ndenge abongisa badushe nyonso tu na terrasse soki mbula ebeti matro mai bapapa balibanda eza te mwana bafandi kaka na ndako kolala kutu pongiki bolala bomona bolala likola bakiti. Merci beaucoup. Merci na bato nyonso baolanda biso basunga biso mpona bamai ndenge ezokota na bandako. Merci. Alors bandeko na biso atwa dali libanda tuzali na kati kuna aso to libanda je vais expliquer biso ndenge misala esalami awa. Awa problème ezalaki mingi que basi so baosokola na douche na bango
mai banda ekobima awa nyonso so botali bomoni que et comme nous sommes makasi te posa no chantier misala sala manano mais mai nyonso ndo bima awa ndo sala potopoto makasi to akuna elanga mais potopoto ndo sala makasi awa yonde to likanisi ya ko créer moi canal oyo pour bazana collecteur à mai ya munene oyo bimaratina terrasse na balabala to sala ki canal oyo et sangana collecteur pour évacuer mai nyonso ba douche na bango vers l'extérieur mai ya ba douche na bango pour ndenge na expliquer que par rapport à ba toilette na ba douche na bango to na kati ba roma sokola mingi na couloir wana donc mai nyonso et bimara boye ya ono mon likanisi ça la collecteur oyo et puis ya condamner ba chambre de visite oyo sotana bilili ya liboso au mona ne boso tozai awa na mona te na lobango na lobelango te mais ba image kaka bo mona ne za liboso ouais côté à peu perdu à na faux septique bon soit to ba peu perdu na faux septique pour biso moto yebi que techniquement parlant peu perdu les pour récupérer ba mai nyonso usé et puis faux septique pour récupérer matière oyo et bimaka ba toilette wana mais awa problème ezali que faux septique na bango et bana ikoto na mingi pona nini po ba mai nyonso usé ba toilette na matière nyonso oyo eutaka na ne ba defekaka wana esangana nyonso na pou perdu awa tant to ki awa obstacle liboso ezali que pou perdu et faux septique etondaki na projet de base il fallait tokoka kosala kotonga faux septique mususu na kosala pou perdu ezate mais tellement que makoki ezaki mukuse maman Sylvia zo bunda ye moko na ba partenaire mike makoki ezaki mukuse to sala effort kaka to renforcer faux septique akala et puis to vidanger ango nde omoni que to refaire na badal likolo po to zipikango ezala kimia po na bana ne basaka na lopango awa bazana en sécurité pour sutra jour muso mona ko ina kati nde bomoni ke et pesi mo résultat projet awa ko ça ni fait pas kabulango. Ouais, normalement, faux septique pour tenir, il faudrait que ça la pou perdu pembeni. Ba mai nyonso usé, il y a ba toilette et qui na pou perdu, faux septique et ils ont kaka salité. Mais nyonso ils ont qui na place moko. Il y a un moni que faux septique ou mais na rotonda te. Donc c'est un peu ça. Merci. Tu qui n'engage ingénieur expliqué. Après ce briefing, monsieur Sami Awa, na oetikali Awa, on a biso obo sur maman Sylvie, beaucoup trop sungaye. Monsieur Oesi là, j'ai bien peur de savoir une image qui est Awa et n'engi place ba vandi Awa, condition de vivre Awa. Alors bandeko, to komina mutasuka wa koloba par rapport à monsieur Sami Awa, il y a zaki bongo représentant, le gars de maman Sylvie Monde. Tu bien ambassadeur Jean-Pierre, tu vois mi ambassadeur, tu vois ni Awa. Il y a comme représentant, mais surtout comme superviseur, bonjour Ndeko Champi. Bonjour Ndeko Rodrigue. Je pense que vous avez un débit, mais ça Oyo, vous avez un niveau commun, ni ne connaissez pas Sabato, sur Maman Sylvie, dans Oyo, Basalaki. Bon, ça bon non merci. La confiance au Basali parce que ça j'étais que en tout cas ça m'a confiance que tout ça parce que ça ne leur confiance. Merci pour la confiance. Merci comme représentant de l'association Awa. Merci confiance. Il y a un autre de la Msala et qui est bien. Et tout ça qui a place où tout est mina yo Awa. Et tout ça qui va au monde avec image d'administration. Yo tout qui vote mano ate. Salité Awa. Awa ni surtout canal ni surtout yango tout ça il débat ça là parce que bah tout ni surtout des bakota na ba toilette. Ah bah yamba ba visiteur rebelle. On a bâti un coin où il visiter on a basubaka on a deux qui idée tout ça la passage oyo dans mutako suba basupi mai sili kenon on a petit ka batona merci na confiance on va ça va continuer toujours ko son association Sylvie mode TV hein va continuer toujours ko sungae maman Sylvie bolinga bandika va continuer toujours ko pesa confiance pour ça décider alors ba difficulté ni bon qui awa on a mis ça au niveau beaucoup minutes difficulté ça est belé difficulté za belé au monde on va ba image parce que moi ata ba mire o et bando zayaki na niveau ya C ezaki ba garçon so ba suba à partir wana ba otala ba fille nenge ba osukola donc ba fille bazaki vraiment exposé ata na ba mire ya kata ba toilette ezaki mikuse donc mon mutaza na L o parce que so mon kuna donc ezaki pina place mo ba garçon ba bandai ko sala po ba monaka ba si facilement mais ni tout ça est déjà bon aussi puis la malgré ba maman mususu mo ba on bazate pour ba pesa pe ba remerciement na bon total la bon so ba zala ba on ba to ba expliquer vraiment difficulté bazali na mo
Nini qui colle pas bateau soutenir maman Sylvie Mon à partir poto. Ah Isaka merci. Pas les mbaté va continuer toujours ko sunga pour il y a une personne vivant avec handicap yemoko handicapé à qui jamais que ça là va avancer pas bande kona hein au monde. Ça va mususu ezala ke azana handicapé te au ça là il y a ko ça va avancer mais yemo na azana souci na parce que ba condition na yemo va vivre. C'est un peu ça. Pas peut se confiance. Confiance c'est pas maman Sylvie. Confiance na oyo c'est la handicapé nyonso bo pese confiance bo sungaye alors ça misala oyo bien misusu de ba chaque fois mutu susu ade makolo pese mbongo ça ba de handicapé ali mbongo sungi botana mais ma Sylvie bi pas c'est handicapé bo tenir ye azama moko complètement malamu ko to yebi bien tu vas rien peu bien à partir pour te sonner très bien maman Sylvie vraiment mbo de place aux ali ba ko tu ya poto vraiment pour tenir handicapé et aux amala on Sylvie yaka lukeba, Sylvie yaka mamaye. Islera lobinga na yoto betatu, na planète Vénus ma CP, Jupiter, batata ba mama bandeko, Bobo sanate, tout ça bon na site na biso sika. Na koboya, Sylvie Mode TV officiel. Bo s'abonner ebele pour na koti déjà. Ngai déjà na koti na Sylvie Mode. Bo s'abonner ebele.